primeiramente, muito obrigado pela oportunidade que me foi concebida. Segundamente, falando sobre a idade que eu comecei esse trabalho, eu principiei esse trabalho quando tinha apenas 9 anos, concretamente em 2012, até esta altura já estou a fazer 7 anos e meio neste trabalho. Todavia, as impressões que eu posso trazer sobre a sua grandeza, o seu torneio pastoral cá em Angola, eu poderia dizer que a vinda do profeta cá em Angola é uma bênção para com todos, não é? É uma bênção que poderá, de certa forma, solucionar os nossos problemas. Desde que ele veio até hoje, mesmo o próprio clima está bem. É de relaxar que em todas as paróquias na qual a sua grandeza percorreu também já houve grandes milagres. Quer dizer que a sua presença é tão essencial para todos nós. Na CP de Bokene, da Kimia Nyonso, essa de passe com Kabuana. Mais vraiment, ezalaka penza boye. Jour atila likolo, nzambaza na bino njelesi botambola. Nayebi ke na 2020 tokokuta na lisusu. To sepeli na ndenge botiki biso na ndenge bokene na esengo, vraiment boke malamu na Kimia Nyonso. Amen. Bana esengo mingi. Toyembaki papa. Bon komping era okinde okinde. Tozana elongo, mais esengo yali vraiment. Esengo eza makasi mingi vraiment. Me papa na sepeli makasi nga na uti pinduki na komi na ine nazaki na esengo makasi na komona papa mpo namona ekala 3 ans yango oyo ntango namoni ye na sepeli donc nazomona kutu neti nalande kaka. Amen libota, amen bandimi na nkolo, amen babulami na Yahweh. Peuple de Dieu, oui que mokolo ya vendredi 22 novembre 2019 ezalaki mokolo Oyo Mobandisi, sa grandeur spirituelle, prophète Kone Paul Dominique, et l'ongona délégation balongwaki na mboka ya Luanda, capitale ya Angola, pour na na province ya Zaïre, précisément na Soyo, pour na bino boyebaka que kolongwa Luanda ti kokoma Soyo ezali 480 km ya nzela. Sa grandeur spirituelle et l'on a délégation basala qui prime escale na mboka ya Nzeto. Kokoma ya Mobandisi na Nzeto et l'on a délégation Lingomba et Kanaki Makasi pour la Goyamba. Envoyé spécial Yankolo, Mobandisi exhortaki. Amen. Vous êtes toi? Eglise muito bom, vamos fazer muito trabalho, queremos abençoar todos os irmãos aqui. Tenho muita alegria por se encontrar depois todos irmãos em Cristo Jesus. Tenho o desafio dessa igreja a palavra de Deus. Tenho muito amor por todo o problema, todo doente, todo mal, todo sofrimento que Deus vai ter. Essa palavra não tem por todos os materiais do mundo, mas essa palavra seguindo a palavra de Deus, você receberá a vida. Essa palavra não tem por todo o material do mundo. Amém. Essa palavra
comprender a vontade do Senhor. Você compreender a vontade do Senhor, Senhor vai o abençoar. Amém. Iria cair 11 chuvas. E todo o tempo que fizeram no Emeguela caiu também 11 chuvas. E a alegria dele é quando pede ao Senhor Deus reais, é assim que ele está muito alegre. Amen. En tout cas, na sepeli pour nous yamba prophète, ngai mosakoli masala, nazokamba nzeto municipal. Na plaisir makasi po yamba moto na nzambe parce que ba place musute moto na nzamba ke mais biso to yambi quand même to na plaisir pe na libota mbimba pe longo na nzeto. En tout cas, tozui kimia, tozui grate remercie pendant banda papa na maman na délégation nyonso vraiment quand même na sima ya papa. En tout cas, tozana kondima kolo akosala pe komonana. Parce que kokende ya papa tango papa ya kambula bana ko beta te. Mais tango papa ya ka cinéma ko sala lelo to mona mbula e beta parce que ça fait tant mula mbula e beta raté. Mais premier fois papa tanga ya ka apesa biso promesse mbula e beta lelo ba konze ba koma pour leloba. En tout cas, et c'est notre lango vraiment ko ya papa nane papa a remercie biso vraiment les adia li pambuli munene. Ngai mote Alexis donc vérité yango pe sengweza ya mingi komona pena ko yamba mutu na nzambe kati na municipa nzeto vraiment eza esengo mingi parce que na peuple bakomi banda tongo po bazela prophète era kokoma ti ero yo 14h vraiment esengo eza ya mingi to ebike ko ya mutu na nzambe tiko kende na ye miracle mususu ko leka o eleka ka awa e ko sale masusu ebele donc esengo pena ya trop témoignage vraiment eza ya makasi ndeko moko po awa toza pembeni ya océan Atlantique. Awa ndeko moko akendaki ko sokola ndenge bakendaka praia ndeko wana kokoma ki muninga na bango ake kweya na mai tanga kweya ki na mai ye tango ke sala intervention ndeko wana muninga wana abimi ye adindi na kati kuna tanga kota ki kuna panda 1 heure du temps ye koleka ke ndeko wana kuna kendaki vie sanzaki ake koma na mokili mususu kokoma ki kuna akutaki bazoyemba 7e trompette donc esengo ezalaki ya makasi na esengo kuta kozonga susu na mokili ezalaki te pona ya mona kineti mokili moko ya très bien koleka susu makasi nde esengo ezalaki mingi mais tango ayoki loyembo wana ekokuta na mutu na nzambe ayebisi ete esengeli ozonga awe tana yo nane koki te me ya monaki kuna kitoko makasi koleka fala umela ne kuna na ndenga zongaka ayako kumisa nzambe na ye. Amen. Kaka na nzeto asolaki pe apesaki mbote pe valeur na ba administrateur ya mboka ya nzeto na bakonzi na ndenge obayaki wana pona kozela arrivé ya sa grandeur pe pona koyoka message oyo sa grandeur ayeli mokili. Papa, Kolongo ya mobandisi na mboka ya nzeto ilongo na délégation sa grandeur spirituelle le prophète Konde pour Dominique ministre universel pour la paix asalaki deuxième scale na ye na mboka ya Manga Grande sa grandeur spirituelle tango akomi esepesaki makasi po kala tango ayaka 2 ans passés alobaka ke ba côté oyo lingomba ekobotama pe ekosala plaisir na nkolo réponse yango oyo ozomona lingomba oyo esali 2 semaines ya pamba depuis bandi cellule oyo fungwami ya 2 semaines mais tala nde lingomba eyikani et puis la majorité bazalaki ba pêcheur po océan ezaka pembeni wana ya village oyo oza komona Manga Grande. Amen, peuple de Dieu. Amen, ma foi Christ. Então, muita alegria. Você hoje em dia chegar aqui. Manga Grande. Manga Grande. Manga Grande? Sim. Que Deus abençoe todos e mais Cristo. Amém, Jota. Manga minene za kawa. Amen. Surprise moko ko sala te. Bandole kawa tamu zaki kublote.
Manga grande comme l'église munene boy. Bon, batu bakoyika na. Amen. Amsuba bandu uta vipande vipaji ba hiyo sambla. Angre mboga ba pesher, ya ba peshi kwa yetu. Awa somo na peshi. Ese bogo koka. Note cancer. Nada. Vraiment. Vraiment. Polo asala liloba zaka boy bandaka muke. Ata lelo na nzetu tokamwa nzetu bandaki muke, bandi midis, bandi mitole ka bandi 15. Mais lelo toleki si grande igreja. Na nzetu grande. Muito pessoa. Amen. C'est la prière que ma péché du plan pour que nous avons biché brûlé. Prière pour ça la bilanga ou comme ma père riche. C'est bon. Ajoute aux onga, c'est bon. Je dis à notre commandement Amen. Kombo na ngai Mosakoli Christophe naza responsable ya église ya Manga Grande na mboka Manga Grande, église ya Sika. À peine efongwami, à peine 2 semaines au tozolanda ya 3e semaine. Vraiment lingomba ezoyika na ezokoba seko koba. Pourquoi? Parce que à peine 2 semaines à pamba mais population tantôt bino moko déjà na misu bozomona to komi déjà na ba 80-85 personnes au tozana bango mais na boye ya prophète eza susu 85 te to komi na ba 100 et quelques ya ngwana tozana esengo mingi vraiment makasi na église ko fungoma na prophète ko ya aniati makolo tozana esengo vraiment makasi nzambe asunga biso abatela apesa kimia makasi na musala o apesi biso tokende liboso po musala na ye eba komona na kati ya mboka ya Manga Grande batu bayeba valeur liloba na batu vraiment balingaki bazala na mawa mingi na ndenge bayoki ke prophète akokota lisusu te batu bakomaki déjà na mawa mais étant que vraiment akoti esengo etondisami na batu mboka vraiment bazana esengo vraiment makasi ya komona le prophète Konde Polo Dominique parce que bayoka kayeka na sango depuis kala prophète alekaka kaka mais koya ya lilobande prophète atie makolo awa nde na bato mboka na bandimi obazana kati ya mboka vraiment tozana esengo mingi toyebike na koniata na ye awa makamba malamu vraiment ekofungwa mingi. Amen. Boa tarde, eu sou o revelador da Igreja Palavra de Deus e estamos vindo em Luanda para o Soio, mas de momento já estamos quase a chegar no Soio, só ficamos quase 65 ou 4 quilômetros para chegarmos no Soio, mas de repente já vimos a igreja mais nova que saiu aqui na comuna do Manga Grande, que estamos a ver os fiéis e o profeta dava para passar no Soio, mas não conseguiu de passar no Soio porque os fiéis estavam muito alegres a esperar o profeta Konde Polo Dominique, razão na qual entramos, mas essa igreja está quase 2 semanas desde que iniciou essa igreja. Mobandisi azalaki nesongo makasi ya kopesa libota na ye oyo mbote pe apamboli bango na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Amen. Poto na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Merci. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. O meu português é um bocado, eu falar português é muito pouco. Kolongwa ya mobandisi na mboka ya Manga Grande bundi milangai nzela mobandisi elongo na délégation.
17h08 arrivé ya mobandisi na mboka ya Soyo. Botela ndenge papa akiti. Marca depois é Soyo, essa é Soyo. C'est Soyo. Amen. Quero escolher aqui. Que Deus abençoe todos os irmãos em Cristo. Chegamos aqui, hoje em dia se encontramos todos os irmãos em Cristo. O sonho tem muita alegria. Deus nos concedeu esta palavra, você todos considerarão a vida eterna. A vida eterna, quantos receberão esta vida eterna com esta forma, não tem. Mas por você chegar no reino do céu. O reino do céu não tem aqui a terra. O reino do céu ouvir Deus. Amém. Não tem muito tempo para falar. Tempo é passado. Não tem muito tempo para falar, não, parce que tu es héros de la retard. Uti Saori, Uti Wish, Wish é algo que Saori, Uti Bomba Shadir Bagage. Daí que na vida cada um que fez o que me amou, mulher é o salário. Wish bem, e diga de conectar, é na mão de pessoa, toujours Ana. Mas Deus trouxe uma maia para ele, sabe, o lobo tem algo até da bomba. As coisas estão bem mais caras na bota, pois eles estão na missão do lugar, se a missão do lugar, missão do lugar, nem de cada bota, que eles estão na bota, o noite para cada bomba na bomba, o caminho da daí, demônio sama cada bota, na pompo, Jesus Cristo na Nazaré, na mulher no santo bem de Deus que não pode nascer com. Amém. Pompo na Jesus Cristo na Nazaré.
Deus muito abençoa. Eza ya tro ya komona moto na Nzambe kokita na kati ya soko. Donc toza na esengo tala kaka. Toka nazana plaisir makasi toka na moni su moto na Nzambe apesi biso opportunité po tokunda so na mokolo lelo toka esengo ezala ngai makasi. Na sepe makasi nde papa na biso ayetaka 2 ans. De ndenge ayebo doki kimia doki kote biso makasi doki kitoko makasi. Eu gosto muito dessa igreja, a palavra do Deus. Porque essa igreja está levando muita alegria na minha família. Eu estava no lixo, agora já volto no mundo, através dessa igreja da palavra do Deus. É por isso que ama muito, nosso profeta, nossa igreja, te ama muito, bicho, não é? Eu gosto muito dessa igreja de Liloba, gosto muito desse profeta condenado. Pai, deixa, não tem muito de falar. Na sepeli na igreja na biso. Na sepeli lokola papa na biso ye esengo mingi pona biso bana na ye. Irmã da igreja, palavra de Deus, eu gostei muito, tô com a alegria, muito, nianta manhã tinha açúcar. Mono bonto imonanga, profeteto, wabiza. Bondele donc nito ame donc bonto ki kadila donc. Mpasi da yambiza kibeni. Betu kana kiese mingi ya kuyamba tata betu Prophet Konde Paul Dominique na kata Nsoyo. Meza bake na kukuza nandi na bwala yai toke baka mvuluzi. Bamplisi bwala betu yake bonga na nzila Prophet Konde Paul Dominique toke na kiese mingi. En tout cas vraiment kitoko makasi tolanbi prophète kitoko makasi za mboka soyo lipambole vanda tina Congo tina Angola. Na sepela na église o mingi Prophet Konde sala mingi na libota na ngapi. En tout cas Prophet Konde umela penza église o penza église Nzambe ya solo pena ngasa liloba mesi na kufa. Alors Prophet Konde umela ba bizu ebele ba mbote no ebele. En tout cas ngapena na sengo mingi komona papa na ngai na mboka soyo oyoyo. Donc nazo sentir que o nyoso tuna zala ki ona minute soyo ba miango bataki kati na komula papa na mboka Angola ya soyo nazwi kimia na zesengo mingi na polana dana liloba papa na ngala ndi soko kufa medeja kufa a faveur a grâce ya papa Konde na ngai ya papa na ngai kimia kota na kati ya libota na ngai na papa na ngai na zena sengo mingi komula prophète na nga papa Konde amen papa na zena sengo papa na mama lelo lo bate pona Konde lo fona bana o mibale donc c'est que Konde nasa eloko lo bate esengo mde no bate esanga vertige esanga trouble na lela na chona sek na sepa lo bate na lela na seka na sepela na oye bate na ba trouble na bana mibale pona Konde no bate papa on na ama etanga na lola te tonga na maite na lola ebela ba bizu na papa donc saye mokilezate do ya zande mokileza tela rebela bona mona na nte pe tikalo za te tikalo sama te liloba e umela atwanga ba boye pona prophète Konde Paul Dominique mwana so na ziye boye eza pona Konde atwana sepela na mingi parce que papa opena za bosembo aza malamu atwana sepeli mingi nzambe atwana nzambe pena awumisa awumela pona mwana ngai oyo nzambe pena awumisa. Aguarda de mim o meu
Amen.